Shalom, 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 shalom. Kolomboka, Kolomboka, Kolomboka. Boza ebele, bozo benga. Ezo seksangai. Bozo benga. Proverbe. Mais proverbe à salaminonim. N'avec la mino na moi li solo moko po toza déjà en plein breaking news. Na ina sabino ke Proverbe 30-30 azaka na bitumbala mutute. Azaka ennemi ya mutute. Proverbe 30-30 azaka na vision moko nzamba pesa ya koloba vérité pour éclaircir batu, kotindika batu balongwa na ba escroquerie bazongela nzela solo. Kotindika batu balongwa na église lokuta bakota na église solo. En réalité proverbe azali na ye ennemi ya mutute. Et puis asalaka concurrence na mutute pour naza bien formé, bien équipé et nazo bundela mboka nanga. Un vrai serviteur de Dieu, un vrai pasteur, faut abundela mboka na ye. Yango bomoni na zwa nzembo ya ndeko nanga lako ya nzila oyo azoyembela Congo, oyo azorelate biso makambo nini ezoleka na mboka na tiango lokola générique ya breaking news. Donc vous allez live en direct à breaking news. Ba nouvelle alelo puisque bino no sozo benanga na ngina expliquer bino na ngboy. Sakayo Sankosi asala Olive TV po nangate. Asala Olive TV pour bapesa ye mbongo a distraire combat apengwisa ba chrétien ba mema bato na life. Et na lobaki yango bien que Olive TV ekangamaki parce que ba boy ko renouveler ye ba konzi na ye Olive TV mukolo TV aboyi ko pesa mbongo pour asali musala bien te. Et na ngonga oyo nazo sabino bien ata bozo benganga soki ezongi eza business na ye a continuer business na ye ndenge bayokanaki. Ezonga te etalinga te mais et ndenge zongi boye ezongi pour quelle raison na chef sabino na ngonga oyo babwakisaki ye akendeki na kina koyi kozwa mbongo te akei kodefa mbongo epa ya pasteur ya nigérien oyo ya mukolo église place ya futelaka. Alors pasteur wana ayebisi ye ke nazo defiso mbongo na bacondition mibale. Première condition yaka na buku ya lupango soki tembe Sakayos azwa livre na ye mikanda na ye ya lupango alakisa bino yango mikanda na mortgage alakisa bino yango ezate po mutu wana boyaki na kopesa mbongo bino ndako yango ozwa na mortgage osilisa nanu te na kozwa ngo te ba négocier. Alors deuxième négociation ezani elakisi ke bakotisi na système ke abanda pe ko prêcher ke mibali na mibali babalana basi na basi babala, c'est-à-dire ba gay na ba gay babalana ba lesbienne na ba lesbienne babalana. Et bokomona mikolo ezo ya premier mariage ekozala Chibwabwa na Désiré Mbayo. Deuxième mariage kuna ekozala Ngalufar na Moteki Maki. Donc bolanda ngo bien et puis ndenge na bisibino moi oyo ekoki kosila nango deuxième mois ekokata na lobi tozaki bongo na shot on. Soko mon déjà ekatani ezozonga na internet te eza suna ekomi na internet elongwe na Sky ezali processus ya mutu azozinda. Premier kozinda atiolaka amatisi mutu, deuxième nde akitaka amati, troisième nde apesaka bye bye. Donc nangonga oyo soki ezongi lelo ezali deuxième riscous. Donc calamité ezokende. Et puis namoni Johnson akomi makoko onire koko ya ba ngoma muyombe gauche bakokani. Donc na yebisi bino ke ezali likambo ba déficit mbongo et pas pasteur na nigérien avec ba condition. Na yebisaki bino ki aza mobali akosala nyonso tu abeta tolo po bomona ke katani te mais bondimelanga mwa oyo ekosila likolo koya ekokatana nango sorry po akomi na suka. Alors botika kodéranger nga botika kobenga nga ye mutu azwaka mbongo ye mutu apotisaka mbongo ebo mokolo ekatani mponi bobenga ye nga te esali plus de une semaine ekatani ake Kinshasa mponi bobenga ye nga te. Donc azali business azorendre na nga te ezali business azorendre na ba tout oyo basambela kuna etali bino. Alors na utopesa bino déjà ndenge wana ezaka lisolo mutu atue na mai oyo ezali deuxième plongeon tozozela lokola premier plongeon adindaki deuxième plongeon abimi troisième plongeon bondimelanga ok libela. Alors tozongi toujours na église po mikolo tozobana na l'église jeudi saint parce que toza na période ya Pâques. Omoni yesu atikela biso feti moko to fete za fete à Pâques. Alors na fête à Pâques nde etikali oyo biso ba chrétien to kanisaka liwa pe sekwa ku ya Jésus parce que liwa Yesu eyaki pona kosonga masumu na biso kosikola biso pe kosekwa na ye amemaki akende ko bundela biso na likonase pe poto ke na lolo.
Alors jeudi oyo na minuit bolanda prière ndenge bomesana kolanda biso so botali na sima awa bokomona ni na biso ezali ezosala site na biso internet ezosala donc okobeta na www.sentinelerdcongo.com bokomona site na biso ezala na elobima makambo nyonso to ezobima ndenge ezobima awa nakoki kolakisa bino yango bokomona ke nyonso ezotambola malamu ingeta ezotambola malamu parce que eza mosala kitoko oyo ezosalama na mboka na biso awa. Donc site na biso yango wana bokoti na kati bokomona masolo nyonso ondire na filme. Donc bo dérangeaka nga te ko proverbe asali boye proverbe asavaka ye moko na population oyo bazolanda nga nazwaka crédit ya mutu te nazwa mbongo pa mutu te nayibe pa mutu te ba oyo bazopesa nga mbongo opesi nga mbongo na kolia me na kosala makambo oyo yo olobi nasala te kaka idéologie ya vie na biso ya titi ndenge ateka mboka ateka biso idéologie ozwi mbongo me kosala makambo oyo bango bazotino te me ye moko azosala yango mpo azolinga komema barwandais na dialogue oyo ekosauve bango. Donc ezali ndenge wana Patrice Moubiaye boyebi bien chantre soki pas chantre de l'éternel soki pas chantre sataniste nga nayebi na cadre ya chantre sataniste oyo abomisa frère Guilhem Izwa po frère Guilhem Izwa azali koyebi pa na ye moko azwa kise pa walesa alors akendeki pa frère wana basakrifia frère wana banda frère akufa frère Guilhem Izwa akufa na dénonça likambo wana Patrice Moubiaye akima ndako abandona bakiti biloko nyonso tu abima ye na mwasi bakenda porté disparu donc bazala son adresse wana te toyebi te akima mpona nini et abandona banda balia frère Guilhem bango na walesa pe walesa nde alia directeur ya cabinet awera parce que eza mosala na ye kolia bafrère oyo bakenda kosimba kisi kuna. Alors na Bruxelles ndenge nalobaki le 17 avril mutu moko ameka kokende veye ya pédophile to sataniste emenzubila te parce que azali sataniste aza na eloko akopesa bino te amweki akaba bino pa Satan. Ce sont des faux frères ba oyo 2 Thessaloniciens 11 13 à 14 zoloba se déguisaka lokola ba Christu parce que Satan est moko chef na bango azalaka ange de lumière moko azwaka forme ya ba chrétien mais pourtant aza chrétien te yango na bokeba na ba faux miracle o sel asekwi o miracle de songolo o songolo salami eza nango ba onction satanique nzambe asalaka miracle nzambe alobaka solo mais o wana nyonso tu bazali bongo ba ebululu ya Satan. Alors ba mama boza na Paris na Bruxelles bokende réunion wana te et puis nazosenga na mama Mado na mama Agnès ba mama oyo bosimbelaka ye aimé bilamba soko azopumbwa na mutu partout bokomonela bango na Bruxelles bokangelanga bango na délivrer bango parce que baza ba mama oyo bazotambola na kobanga nzambe te oyo bazoni de délivrance pour bazo soutenir un évangéliste satanique. Alors que tokoti oyo na cadre ya politique parce que tobandaki na sujet chaud oyo bozobenganga onire ngai nde mutu napesa mbongo twetu ngala mopanzisango na opesa bino ba information neti siko bino bomoni kaka TV Zomi Johnson azotuta tolo akomi lokola koko azokontinue koloba mais ayebi te basacrifice ni esalami ayebi te basimbisi ndaku ayebi te ke basigné bacontrat ya koprêcher sur mabala basi na basi mibali na mibali parce que pasteur wana mokolo place wana ya sakalonso afutelaka azobanda deja kobalisa basi na basi mibali na mibali balingi mpe bakotise ndenge wana asigné contrat po kaka na lokumu nayebisa bino ke Paul Thomas akosala nyonso tu ezonga po ayebisa bino ke problème ya te mais aya na problème parce que ekokatana nango bondimela nga ekokatana nango. Alors Kinshasa lobi mbula ya yele ebetaki donc victoire place victoire ekomi lac bato bakufi na courant bato bakomi otambola likolo ya babwatu donc lac vraiment côté ya bongolo kutu n'en parlons pas. Kinshasa côté ya commune ya Kinshasa kuna balac ekoma un peu partout et bon côté ba kiteke mosi kuna bandako ezozinda côté ba ngiriko to bandako na ba mituka ezokende donc mamatro ba bitu balabala elengesa ekoti kutuna mabulu kuna ekomi grave. Donc bomoni bien que 5 chantiers ezalaki na slogan lokuta eloko moko etikala kosalama te. Alors eza mawa mingi
esengeli tout ça la soulèvement populaire to benga na Rwandais oyo na staff na epo bazo détruire mboka na biso. Alors ba correspondance dans nango lobby le président Obama, président des États-Unis abengaki ye moko en personne mwana Rwandais Kanambe pour na koyebisa ke esengeli na ye abima le plus tôt que possible soki alingi masolo oyo esalama na Samuel Doe ekomela ete pe lisusu oyo esalamaki na nini na Côte d'Ivoire ezalaki moke. Donc Obama ye moko personnellement asololaki na Kanambe pour na koyebisa ke en tout cas il faut akende le plus tôt que possible sinon bakoya kotoka ye pe bakotika ye na maboko ya bacongolais bakinois basilala na ye. Esengeli boyebaki na Kinshasa tozali bongo kolela bibembe chaque jour na mai ya njili na mai ya fleuve bibembe ezotolaka soki bokoti na YouTube nanga ya Didier Forma Malata kala bokomona ba image ya kuna soki pe bokoti na Sentinel TV bokomona makambo nyonso tundenge za kuna. Donc ye moko ayebisi ye eza ndenge wana il faut kobima le plus tôt que possible po ezali pasi mingi na masolo ya mboka. Alors bon tikala komona lobby mwana mboka Moïse Katumbi atikala ko se prononcer que akozala candidat ya l'élection, c'est-à-dire na plan na bango ndenge bazolinga kotricher l'élection bazolinga garçon wana Katumbi Moïse a comme le prochain président soki Kabila babengani. Et puis bana mboka na pesi na sengena nsori na déclaration na salaki ya kokumisa nani Christian merci na Thierry le commando otindelinga ba vidéo ou partager même na mur ya Facebook na Didier Forme Songo que Christian wana azali bongo collabo azali candidat numéro 133 numéro donc candidat numéro 133 na députation na élection 2006 pe azali envoyé spécial ya Vital, c'est-à-dire azali mutu ya PPRD oyo ayeko infiltrer ba congolais na poto pour na kolakisa biso na combat. Yamana lobaki ba candidat nyonso o bazotambola na poto koloba bali bakele ba candidat na Congo futo sola na bango bien ba yebisa biso ba motivation nini baza nango parce que l'élection esalamaka na Kinshasa. Alors tozo kama ba candidat bazoya beaucoup plus na poto ko arange batu mais mingi na kati na bango bazui mbongo ko uta na PPRD baza ba gens PPRD donc to keba nango parce que ngana komisa ki garçon na discours na ye pataki nga mais heureusement ba combattant ba reprendre nga ba tindeli nga ba vidéo il y a inculpation ya garçon na comme collabo mais na sengi sori na ba déclaration il y a breaking news na ça qui lobby. C'est ça un homme de Dieu. Quand tu as fait une bêtise, tu as fait pas une bêtise mais une erreur, tu rentres et tu répares ça. Fois passé pasteur Oyo à Salara Basai mais ta fouta tout le monde. Ba pesa nga ba information kaza mombata mutu Angola. Mais l'air to sololi nande komoko na lingala mingi musali na Nzambe a expliqué na zonga ki kopesa information na yeke ezaki bongo te pe na sena ki solo. C'est comme ça. Même ma solo ya Olive TV na lobby yango bien que Olive TV ezongi mais c'est pour combien de temps? Parce que ndeko azu beaucoup auto mikanda na ye ya ndako oyo asomba ake kopesa ngo basima soki tembe aleka na TV ala tsabino mikanda parce que aza na mbongo te mbongo uti ko defa pe bolanda mate ya nebie bokomona mikolo oyo akobando parler sur mabala mwasi basi na basi mibali na mibali pe balobi premier libale kosabela kuna eza chibwabwa akobala nani akobala israélologue et puis deuxième ozala kisa Ngalfa akobala moteki pétrole boyebi moteki pétrole nani petit oyo azalaka koteka maki na Kinshasa na njili kwa ya poto nzela makolo boyebi. Alors na Bruxelles tolobaki bokeba bokende na prière wana te parce que garçon wana Aimé Nzubila azali recherché awa azali moko ya basali na Nzambe ba sataniste oyo bazo détruire mboka awa. Alors na Congo to na diaspora pe awa na Angleterre tolobaki te TV oyo ya Muyombe gauche ya songi na impudique bazui mbongo peut perdre ou ba na guerre entre normalement les vrais ennemis en Nkosi na mboka oyo ezaka maps ezanga te Nkosi ayebi yango bien ngana za mutu ngana ide Nkosi atika kisi aya na bondela pona ye asalela Nzambe po Nzambe abenga ye Nzambe ana posa na ye aya asalela ye na libosolo ngaza ennemi te mais mutu bawelela bakisi baza bango misatu maps Nkosi na supu ogi
oyo abetela bino lisolo na témoignage neke banda botama sekwafa te mwasi ne moto akolakisa ndenge basekwafa ezali wana mate ya suku baza baennemi bango misato ngai nazalaka ennemi ni ya maps ni ya nkosi ni ya ogina luka bango bazala sauve yango moni ngale na yaka nazoya te mpona kohumilie bango me nazoya mpona teya bango nabondela bango bazonga na bonzambe bazonga na nzela solo mpo yesu na croix akufaki mpe mpona bango nazalaka ennemi na bango te naza ennemi ya moko te alors soki moto azokanisa ke ngai nazalaka ennemi ya moto mikosi puiske bato wana nyonso tu par rapport na ngai ntina alobaka batikala kofiatola te mpo bayebi ke nazoloba makambo solo epuis balukaka kutu baza na relation malamu na nga me balingaka te koyoka nga nazoba c'est-à-dire bayamba yesu kristo donc tozongi na politique mpona koyebisa bino ke ye moko le président Obama abengaki Kanambe mpona koyebisa ke atika mboka ya Congo le plus tôt que possible ekozala malamu mingi mpona ye sinon oyo eyarrivaki na Gbagbo mpe na Ghanéen oyo ekokome nani Ghanéen te me Sierra Leone ekokomela Samuel Do ekokomela ye tolobaki lisusu na politique tolobi na politique tolobi Nemwana Nseme a organisé un faux assassinat pour se faire passer pour une vedette. Donc, Nemwana Nseme, ou Azokosa Batuki, Bazali, Batu à l'église des Noirs, et pourtant Jésus-Christ était noir, sauf avec l'église des Noirs, ils doivent venir nous rejoindre. Mais Bango Bazali, bon, on a 4 distractions, Bayebi même pas qui est Jésus, Bayebi même pas comment Makambo Salamaka, Bakosa Bango. Alors, normalement, ceux qui vous ont l'église des Noirs, vous devez venir nous rejoindre parce que Jésus était noir, Abraham était noir, tous les apôtres, tous les prophètes de la Bible, tous les gens du Bible, tous ces anciens-là étaient des Noirs. Alors, et c'est Nelly Boya pour rejoindre le Bissau, mais a organisé un faux assassinat pour se faire passer pour une vedette. Alors, Tolbagi Obama Yemoko a Benaki Kanambe pour nous réussir. Puis Obama a suspendre l'adoption et bana nyonso ba congolais par les Américains. Vous voyez pourquoi? Parce que aye ko comprendre que bana nyonso tout parce que après ça une loi moko ba américain pe Amérique adopté ba congolais. Bana ba congolais pour génocide ça na Congo, ba bomi plus de 25 millions de congolais. Alors ba adopté donc l'État américain a adopté loi qui va adopter ba congolais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nzoka Kabila, ou azali mwana Rwandais, tatati mama Rwandais, aya serviteur ya Kagame bayaki pona occuper le Congo, basala cop na bango, bana tout batina na États-Unis comme ba Congolais ou ba Congolaises, basala mo ba Congolais te ba Rwandais. Batinda bango, lokola ba na orphelinat, batinda bango na université, batinda bango na ba service militaire, nzoka basala bango ba Rwandais. Alors là, Obama a eu comprendre masolo oyo a stoppé américain à koki kususu ko adopter moi na congolais te ba koki kususu ko aider armée à Congo te oni ba baxele une année mais ba sepeli que effectif à oni et diminuer na 10%. Pourquoi? Parce que Kabila za ko sala nyo surtout ba onisien nyo ba longwa pour bango ba envahir le Congo parce que boye bien que ba si ba récupérer est actif ba nexango. Et puis les 26 provinces au Bakisiwana, ils allaient phase 3 ya balkanisation. Heureusement, les Congolais ont balkanisation. Kubanda na Katanga, na Kikwit, na Bakongo, na wapi baboyi balkanisation. To sangana to yebana tata bo moko, mama bo moko. Neti biso na Kwilu, ngala muta bandundu. Ba komisi biso na Kwilu, to komi province na biso. Balongoli biso na Bayaka. Bayaka baba ndeko na biso. Ndaku na sepela babela nga muyaka parce que bayaka nde bakolomboka bayaka nde bafongola makambo bayaka nde bakolo tiango bamema bato na poto bafongola bino idéologie ya forme ya poto ya bakari ya nyonso to ya kotimba eza biso bayaka me nde biso koboni bokabola biso na bayaka na katanga mpe baboyi bayebi ke bato ya kalemi na bango to baya bakatanga siko epesi pito pale bakongole baboyi félicitation na bakongolais toboyi likambo wana me tosuka kaka bongo te tokenda ngo ntina suka tobengana barwandais. Alors 2016 ezali année moko baélection osalama te mais bazolinga bakende na transition congolais telema na soulèvement populaire po to empêcher likambo esalama
tellement na soulèvement populaire pour toi empêcher ba Rwandais ba continuer à diriger biso. Tellement na soulèvement populaire pour toi empêcher ba toi mitema mabe ba sakala biso. Ba mame bele ba bengi ngai pasteur chaîne ezongi bona bona. Na yebisa ki bino ke chaîne ekozonga mais ali système ya mutu azozinda mbala liboso azindi mbala mibale katani ezongi ya misato yo kelibela parce que tout oyo ake signer contrat ya koteya sur bagay babalana pe balesbienne babalana na l'église. En plus de cela akoki kodefa mpona 1 mois na kodefa so mpona 2-3 mois ezoya te bayebaka moyibi to moto aniongo bayebake na temps yaka lobi okomprendre ke azali kokosa. Alors breaking news alelo basango ya professeur Malala oyo autaki John Malala oyo te États-Unis aza na Manchester. Programme nango tokobenga pasteur Ejide tobenga pasteur Eric akopesa yo ample information pe bolanda toujours bo rester branché na breaking news bo recevoir information koyeba mokolo nini réunion ekosalama boyeba ngo ke Christo asekwi to fête ya Pâques jeudi toza na prière ya jeudi saint vendredi saint samedi saint dimanche dimanche à résurrection esengeli to fêter Pâques na kati ya www.sentinelle-rd-congo. Bokokuta mate ya Pâques eza kuna kota okomona mate ya Pâques. C'est quoi la Pâques? Pourquoi to fêter Pâques? Nyonso ya Pâques na kati ya Pâques. Alors nyonso eza na kati ya site na biso www.com. bato oyo bali kosoutenir biso tolobaki ete bopesa ata pasteur moko so mbongo te bopesa mpe congolais moko mbongo te ni président communauté nini à part kosoutenir neti biso tozosenga mbongo mpona radio et puis kosoutenir pasteur mosusu oyo aza na vision ya makambo ya nzambe eza mabe te kosoutenir ye mais mpona makambo ya Congo pour le moment tostoppe parce que tomoni congolais azali mire te ya kosoutenir mboka na ye bacongolais balingi kosoutenir baaventurier bescro nde bakosoutenir bango. Tala likambo neti oyo ya makambo ezoyeka na communauté bato ebele bazokanisa Salomon nde bazomonisa pasi Salomon nde tozokisa soni Didier Forme nde tozokisa soni Proverbe 30 nde tozokisa soni. Non, bozobunda na Proverbe 30 te mais bozobunda na Nzambe parce que Nzambe mutatablinga awa. Alors tosukisaka breaking news na biso na koseka soda moko awa tozoba na Kinshasa akuti papa moko azosala petit besoin na mire soda atelemisi citoyen oyebi biloko epekisami kosuba na mire. Alors tokangi yo okofuta mitif ya 500 ya 300 francs. Papa alobi soda nayebi nasali mabe me yo moko oyebi Kinshasa bandako ya bato koki nosenga toilette balingaka te yango nayeki kaka na se soulager awa kutu Kabila le père ye moko grand soulard mokolo mosusu awuti aéroport posa nango ekangaki ye atikaki yango kaka na sa banzete bicalutus na biso ya bato nyonso eboko bofutisaki ye mbongo. Soda alobi te sino te okende boloko papa azwi 500 apesi abisi soda alobi bon lokola napesi 500 pesanga kasi retour. Soda alobi yo mobere yo civil bobandela lisusu kaka place wana mpona 200 etikala. Donc soda boyi kozongisela mbongo azongiseli alobi non papa asala so petit besoin place wana bye bye for now. Nikosi mawa ye